Telema likolo zonenga oye. Ah, ok, ndenjani no. Oh, maman Colette, ma bonne est là. Tout le bête est beau. On va comment est-ce que et peut-être toi qui tombe au monde il y a le même bien par rapport à un masse au fait il y a du quoi tout a du quoi tout what on va tenir votre maman ici Changi! Changi! Macho nanga uchi anja na kweli ni nango. Yeyo awa. Akolemba, akolemba. Yip da mimile da ala. Alors tout va m'appeler. Non, télémiana. Donc boîte tout ça contour telle boîte non précise. My black tête tu as tourner na Fleuve Congo mutadindi na kati ya Fleuve tala ndenge ba nyonso ba bonga na pagaya boîte yango wana ezokende boîte ezokende bakende ko sauver mutu aza na kati kuna ya mai donc ebite somo trop aza na kati kuna so ba biso deja okendaki okufi mbongo eza makasi mingi donc mutu dindi na kati ya mai ayebi nage aza pêcheur mutu aza na kati ya mai azoluka lisungi mutu akosunga ye aza te Oh, bah, Dieu, bon. En tout cas,
Vraiment de bomoni boyawa camarade moi kwa kina mai nda sauver a komi na katikati ya tourner vraiment nzamba sali ke ba pêcheur ba ke ozwaye na kati ya mai zela nanu zela wa zela 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 merci Seigneur Boma boma collègue na Zambe donc il y a mystique, il y a grave le kia wana kintuka pêcheur. Donc un jeune de konabiso a choli na mai donc yango penati bomo na batu batondi boye ke muta choli na mai akei ti pembe na braza. Mais nzambe le roi akufa te azali donc bayaya bakepe na balokoti baye na ye. Dans la minute azam vie sa sauvetage donc yango va toler la pena. Pour bocher la biso nes babilo nes ba canot rapide na ba place à baboyi. Comprendre? L'état tala mamoyo biso to da peuple toza na Congo baya bakembi fort po babimisa na mai comprendre na nyongi fort ouais bana king bana braza bana Kishasa toana mawa penza me mawa esengwe zongi to koma kina mawa mesengwe zongi camarade na kufa akweya kina mai azokita mai na ngambo ya Brazzaville menzamba pese sauvetage amoni nzete na mai akangi nzete etourne ye fleuve ti aye kozonga nde bandeko na biso ba pêcheur bake kozwa ye bakonzi kombo na nga kudia kubanza à manger en raisonnant. Si vous mangez raisonnez aussi nous parce qu'il n'y a pas de motorbot, il n'y a pas de canot rapide pour évacuer cet homme qui a dîné dans le maïs. Vous me comprenez? En tout cas, quelle est la pirogue, na rapide gozoye. Mais on n'a pas ça. Et puis, netingai bana botamana na mona nga pirogue ta nanta image. Wani zalaki yebo musori kulu. Sogi ye. Bon. Sogi ye siko. Sogi zalaki ngai unga usala ndi. Na bazipi na yo. Bambisi balingi kulelo. Jama boyi. Jamba boli. Jame. Assist. Jama. Vana. Vana. Jambi vana yo. Jambi vana yo. Soki, même pirogue sur Zalaki, comment il a arrêté? Soki a hélicoptère Zalaki, il a arrêté. Mais Zalaki n'est le même. Tata mon corps. Abotiché ma papa. Voilà.